abandela ba répétition na ye awa anaye kosalela ba bidon mo ana kombo bazo beta drum awa bazo yembela ava bandela répétition bazaki na tango zo tanga na campus bazo ya na baninga na bango na simanda kuwana bazo na batie ba carton batie ba carton bifinuku batie mabanga batie ba carton neti drum bazo bandango yangwana babandaki ndengwana bana bumwana bazo donc bandolo ba o nzamba basenga ki panzambe yango pe komena ah oui zambe nanga azali na bomoi atelemaka moto asuka na nyonso oyo nzembo nyonso mama Laura yemba nzembo nini we sepelisa o makasi nzembo sepelisa makasi ngala linga mingi ngala kati na molile ngala kobelela Yesu yende mwinda bomo yaka ko bikisanga ye azalaka bien na mtsana ye do alemba biso te ninga yaka mo maputa mo banvela pesa la bien. Cette émission est sponsorisée par Papy le Roi, carte illimitée, Formilia Souka. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, très chers internautes partout dans le monde, vous allez ébélé, vous allez côté la biso na émission source des stars. Source des stars ezali émission oyo Dardin Timba Newman asala pona relaxa bino esika oyo wapi ebimisa ba célèbre mboka na biso oyo bazali ko sala fierté mboka na biso to laxa bino bisika ba star ba wuta ko banda na ba politiciens, ba journalistes, ba comédiens, ba musiciens, donc place nyonso oyo ebimisa star. En tout cas très cher internaute tout ça la bino grâce na banda ko na bino teme la bino ba bisika oyo ba star na biso ba wuta ndenge yemoko ayemba to wuti mosika na nzambe na bomo. Donc mama Laure Mbongo azali parmi ba célèbre mboka na biso o bazali ko sala fierté surtout na musique chrétienne. En tout cas azali mama oyo azali ko sala honneur na ba chantre de l'Éternel lelo tozali awa na avenue Masala na quartier Révolution na commune ya Kisenso si je me trompe pas Kisenso. Donc tozali na Kisenso na avenue Masala na quartier Révolution ici ka wapi ebimisi la biso célèbre ya munene ya ba chante de l'Éternel na kombo ya mama Laure Mbongo oyo lelo azali toujours ko maintenir tâche na ye. Voilà tozali na avenue Masala tokomeka ko lobisa quelques personnes oyo ba mona le passé ya madame Laure Mbongo tango azalaki na no célébrité et to rappelle quelques témoignages oyo batu bagarda sur Laure Mbongo. Voilà Christian Kachama 001 la pression mbote o ezali mo anniversaire nanga to sala ka ndenge to yokanaki lolenge moko na madame Bella Dinganga Josmar l'info Savimpi KBG enfant mystère vient nanga jingle Maimona isika ozali vient nanga Dadi Momenga mama Perpétue Ngandu mama Amato Motono Nzambe madame Bella Dinganga isika ozali bozali ebele Anel Kabafosset en tout cas isika ozali merci toujours pour la confiance malgré ba désagrément na biso mais ozala toujours na motema kibo papa tozali na avenue Masala toujours ba témoignage ya madame Laure Mbongo o azali célèbre ya munene ya mboka na biso Imaki Makengo ambote papa kombo nani kombo nanga mama Thérèse Zola. Mama Thérèse Zola ozali locataire na lupango ya ba sœur Lombongo. Naza locataire na bango na atala kuna naza locataire na bango na vanda kuna en tout cas ni na moni la kaina yoka mabe na ete ko o azabu aza en tout cas na ebele bongo te po akoya mbote pe na maboko nde naza kutwa na utuzo ilamba pièce na ba mobima na zwaki na yebaki te do yoka ke do na santa na ndima kite ke na ko zwilamba wana na zwi pièce na pa na zwaki
Alors tomonaka moi logique moko pa ya mama Laure Mbongo yo zali muto fandi na famille na bango tongi toyeba logique wana eza kaka po abandi kosambela komi discipline tango komi mosali na nzambe to eza discipline depuis na ndako na bango te azaki discipline na ndako na bango toka azaki mutakimia mutakimia pena mama zo so na biso toka mutakimia to lobi na ye kutomona abandi kolela mnuka répondre yo mona ma msuka abandi kobima ye aza mutakimia penza ndinga na yebeli ye en tout cas mbongo ne pe na liaka so aipa moi sikre mona otikela ngango na banzembo nyonso mama Laure ayemba nzembo nini we sepelisa o makasi nzembo sepelisanga makasi nga nalingaka mingi nga na kati na molili nga na kobelela Yesu ye nde mwinda bomoi yaka kobikisa ngai tango bato bayini ngai moto na mundumba aboyaki ngai tandimi kobikisa ngai tango bato bajali kozela ngai mpona kufe mosikoli na ngai ya kotelema moto asuka baba. Voilà, très chers internautes, vous comprenez ambiance ya source des stars lelo ezali mokolo ya mama Laure Mbongo oyo azali ko sepelisa biso mokili mobima to limisa biso donc voilà maman moi liloba moi conseil mama Laure Mbongo azotala yo na bito ko loba dini bon na we ko loba na ye aza mutu moko do na ko benga aza mwanelaka aza na kimia na ye oyo azalaka nango asala nzambe na ye kino na suka nekeke azala malamu avanda kama malamu ninga zalaka ayamba pe batu ninga zalaka abandela ba repetition na e awa anaye ko salela ba bidon mo ala kombo bazo beta drum awa bazo yembela ava bandela repetition OK donc na tineli oyo yango nde penze banda makambo abandela mamne nyoso awa. Merci beaucoup maman. Merci papa. Note ya Congo Mokili télévision ndenge tout ça la kaka comme d'habitude donc ici ka unazali porte bozali komona sima na ngai ezali ndako oyo ebimisela biso célèbre monene na kombo ya mama Laure Mbongo oyo lelo azali kosala fierté ya ba chantre de l'Éternel. En tout cas mama Laure Mbongo esika ozali mokoko swa ndenge balobaka na lingala. En tout cas nzambe abatela yo esika oyo nzamba lokotaka mama Laure Mbongo ezalaki awa lelo akomisi mokili mobimba partout na mokili mobimba bazali kotanga kombo ya Laure Mbongo bazali koyemba banzembo ya Laure Mbongo kasi awutaka nde awa donc porte oyo nde bimisila biso célèbre ya mboka na biso. C'est pour cela biso na émission Source des Stars de l'Axarabino bisika wapi ba star ba wutaka esika wapi nzamba lokotaka batu esika nini atombolaka bango esika yo pe ozali nde kona ngai tolobaka chaque fois soki ndano nzamba beti siffla liwana oti ko désespérer te tala esika mama Laure Mbongo wuta et lelo akomi célèbre ozali ko sala fierté ya Congo azali ko sala fierté ya Afrique. En tout cas tu as vraiment na esengo makasi ya kosala réalisation kitoko pona mokolo lelo na kombo ya mama Laure Mbongo. Tous continuer ko ba témoignage na bana quartier na ba sœur na ye oyo ba mona le passé na ye. Mbote mama. Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga mama Wumba. Oui mama Wumba ozali mwana ya Veni Masala. Yaza mwana Veni Masala mwana papa Soda. Combien de temps déjà na Masala? Na umeli mi na en tout cas na umeli ti kokola Laure Mbongo wana nga nazali awa tango ozalaki kokola bozali komona kokola ya Laure Mbongo comportement Laure Mbongo na kokola ni ezalaki ndenge en tout cas mwana wana na ibitende na koloba pona Laure Mbongo comportement Laure Mbongo en tout cas te aki comportement malamu na moni Laure Mbongo na mabe moko te po en tout cas azaki respect na ba mama azaki respect na ba yaya azaki respect makasi penza. En tout cas ye penza nebi koto na koloba te po en tout cas Laure Mbongo akoli na marge na Nicole na kroso to tabe koko na bango koyoka na marge zaki malamu teme ya zaki kotosa ka koko na bango koko na bango bazaki ko mako potana na koko na bango me koko na bango omona ndemo suko bendana me azaki ye penza zaki mwana botosi ndemo suko longwa kuna pa na bango kuna akoya pa na biso awa akofanda pa na biso moko kolia pa na biso mamaka mingi pesa ofanda pa na biso na mama na bango. En tout cas comportement mwana na tia zokola na mwana comportement mabete pona mwana wana abandi makama nzambe na kimokolo to depuis bo mwana abandi makama nzambe na bo mwana zai ko sako bazaki na tango zo tanga na campus bazoya na baninga na bango na simanda kuwana bazoya na batie ba carton batie ba carton bifinuku batie mabanga batie ba carton neti drum
bazo bandango yangwana babandaki ndengwana bana bumwana bazoyemba bazoyemba bazolakisa pe baninga azoyemba kaka bongo kaka ti lelo atombwama tongi toyeba lor mbongo babotami combien ndenge oyo lor mbongo babotama 4 filles oyiba kombo babota lor mbongo Arlette Mayu na Joseline bango so basi voilà lor mbongo akoyemba ne to lo bandi déjà na bomwana to tangu kaka komi mukolo nde ya bandi koyemba te sikoko na bomwana baneka kaka bongo alesima yako tombwa makomi bongo donc ninga tomba mibuya bandaki nanu koyemba banda bomwana banaka na mwa ba mifinu kaka zomona kaka koyekola kaka bongo neti ka en tout cas talana eza nango ya bana bomwana ndenga baneka na mwa mifinu koyekola kaka bongo ti lelo ezaki so totali bi ezande ndenge Nzambe asalelaki azaki mutu moko fo tomba mana koyemba. Merci maman parce que vous allez couper cette biso affection maman ya lor mbongo azali en vito atika biso maman alors mbongo aza en vie na papa Benedict na papa te papa alors papa lor mbongo papa lor mbongo akufa mais maman lor mbongo aza en vie azasika mona maman lor mbongo OK moi mutuna na biso ezali lor mbongo azosala musique ya kitoko azali ko édifier batu mais comportement na itango azonga kana quartier na bino est-ce que c'est se comporter lokola star to ko se comporter kwa mama penza na ndako ya se comportement lokola penza mama ya ndako pe na musalani ya muziki en tout cas se comportement en tout cas kitoko asa se comportement pe lokola mama po azamo salibala malgré azoyema mais azamo salibala mais comportement en tout cas ça bien na banzembo nyonso lo mbonga yemba nzembo nini oyemema ko na présence nzambe loro nzembo abimisi mikolo ya nani nzembo abimisi mikolo la gloire oboyema muki tukwande na ibi on a te o akala mwa nzembo moko yebi tukwa pe na tukwa moi conseil ceux qui azotala yo ko pesa conseil en tout cas lo mbongo conseil na opesa yo en tout cas salaka musalano wa Nzambe ndenge Nzambe atombolo bana bumwana tisiko koli en tout cas Nzambe alaxitala na yo kubosa ko changer te zalaka ndenge wana salaka bo Nzambe ko kota na ba makambo oya ba mikilite zalaka na nzela ya Nzambe na ba témoignage nyonso sali est-ce que koza na moi histoire moko ya muke oyo retena na vie alors mbongo ta ya muke kaka moi lisolo moko tona le solo pe alors mbongo pe na moni pe le solo ngana ko lubate to ka lo mbongo mwana na nebita kota na motema na ngapo comportement na ye banda bo mwa tito kola zaki respect makambo zaki bien merci beaucoup zaki bien en tout cas na moi de la femme na moi de la femme ayaki pe ko kabula bien en tout cas asalaki loko moyebo et sepelisa biso tina quartier aye ko kabla so bilamba ayoka en tout cas kabola ki pe nanga na zwa grand sœur ngai baninga sto atoza mo bazwa ato comportement moko en tout cas kitoko asala ke loko mo penza et c'est plus ça quartier yango en tout cas na ko senga o kaka ko bosa na pe quartier na hote so monika kaka ye bongami o pe ko zonga so na quartier na o sala ki eze 5000 po na biso na quartier. Merci beaucoup ngai pasteur to prophète Gauthier Mavinga Makese oui église Cité de la Foi na commune à Kisenso précisément na balabala Masala en face ya famille nanga Oboye Lor Mbongo. Oui, pasteur Ozali Moussana Nzambe, question de Boucher Zali, lelo tozo sala témoignage ya Lor Mbongo. Tourni to yeba Lor Mbongo oyeko yeba etango comme célèbre tout avant à la célèbre. Non. Nego ba sœur Lor Mbongo, maman Lor, lelo comme maman Lor. Tozo témoigner pour la sœur Lor Mbongo. Pour ta comme maman. Naibi sœur Lor Mbongo na succès. Naibi etango zalaki ko sambela ko lungane catholique et ko tana mouvement de réveil précisément et pas ya kondo pakana biso que son âme repose en paix papa Jimmy Pia le latika biso na église Medak wana nazomona bango na ba bande ko belé ba imba na bango que le nom échappe encore peut-être ko kombe ko ya
Donc nayebaki ke mwana nzambe azosambela alingaki nzambe mingi vraiment et ezali lokola ndeko mwasi moko azali lokola ke ntango azotanga mpe classe na ye alingaki baninga mingi mais ezalaki confiture te alingaki baninga mingi azalaki bolinga nzambe bakangamaki na loba nzambe lelo kokangama na nzambe bible bi celui qui est capable de prier est capable de tout lelo oyo aza c'est parce que kolinga nzambe alingaki yango nzambe amemi place aza lelo nzambe amemi esika azali comportement nini ali passé déjà olobi azalaki kotambola malamu lelo tongi toyeba nzambe ya élevé na avenir masala awa surtout na commune ya Kisenso nayebi lo parce que naye na masala te nga nazali masala ba te eyaki de surprise maman le comprendre papa gotia commune na masala donc ezala kwa mission mona yaki awa lelo boza na kati église musala nzamu esalami koyeba ser lor mbongo ka lolenga tombwami te komona ndenge aza lelo akomi lelo oyo yango nayebisi bato bible ezoloba na biso na mokano na Hébreu 11 verset 6 celui qui s'approche de Dieu croit qu'Éternel existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent aluki nzambe résultat ngwana nzamba commission ya commission lelo okay. Donc bandolo o nzamba basingaki pa nzambe yango pe komena ah oui Zambe nanga azali na bomoi atelemaka motasuka na nyonso oyo aloba ayezali ya solo Nzambe nanga azali na bomoi. Donc cela veut dire quoi? Makambo mo ba vivre na Nzambe yango Nzamba saela bango. Donc conseil na kopesa ka ke mama lor zala loingo ozali na papa Christian il faut ka mingi batu balabi balo mama be pona yo mekuta yo te. Voilà. Nandimi te ke mutakolo ba na témoignage nyonso batoloka mabe ba malamu babomba mabe balobaka malamu mais epai nga na moni mabe na yo te nakolo bango te. Donc musalo sali ce que zaki mabe nakolo bango lelo batwa kokamwa mais tika tenzamba zanabino bokangama na musala nzambe ba parcours ezebele lelo yo komi na bani bele pembe na yo ata lobby ba modèle lokola yo bazala ta kozala kozala malamu mingi tika tenzamba batela libota na yo bana pe papa Christian la mano de Dieu mobimba nzambe na bomo amema bino parce que azali le escalier et ascenseur par excellence. Comment nga Dorcas, mama Dorcas na fini bino bobimisa célèbre moko ya munini na kombo na ni na kombo Lor Mbongo pana bango biso likolo na biso. Voilà, tongi toyeba comportement ya mama Lor Mbongo na quartier sika ya kola est-ce que azalaka bien na bino? Bon, malgré nga naza mupaya aza selon témoignage aza na ye bien aza mama moko simple ndenge toyebi ndenge toyokaka ye. Bon, pour ngai aza bien, aza mama moko bien, aza social. Aza social na banzembo nyonso mama Lor Mbongo yemba nzembo nini memako na présence ya Yesu? Nzembo memanga na présence ya Yesu. Ezali nzembo oyo ezomemanga mpenza mikolo eza nzembo oyo la robe de voile koyemba sono koyemba na mitiki mopepe na yo etindikanga maboko na yo na mokongo na nga etindikanga yambala oyo eza elamba ya kembo idike tata apesa bobotolanga ezalaki ya bango oyo mosa Potifala longolanga ezalaki ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya valeur oyo Yesu apesi ngai nanya botola yango ebongo oyo apimeli ngai nanya pesanga yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai ebeta beta te mbongo eza motu ya kasi kondima na ngai eleki mbongo yambala sambo oyo nakomona eloko lipato ya moke bozomona eza nonse mvula ekonoka akane ya komona nga Dorkasi nakokufela te na bilamba tete shama nga mosali nakokufela na bilamba tete Yesu kino namona babarba babongola maloba ngai mosa
mosali na kolongwa mokilo na humiliation te. En tout cas maman Laure. Bravo, merci beaucoup madame. Apambola yo apambola. Kombo nanga c'est Christian Vie. C'est Christian Vie na avenue bino bobimisa célèbre moko na kombo ya maman Laure Mbongo. Oyebi yango? Oui, nayebi yango. Oyebi tango komi célèbre tout avant à la célèbre. Bon. Biso to botami to yokuta ye déjà bande da makamba musique et puis alongwe déjà mais ba témoignage c'est là to yokaka vraiment eza ba témoignage vraiment malamu ba témoignage vraiment eza ke biso pe ba ototika na sima to ko ikolanda parce que mutayi ba futur eza nzambe vu que le président na R bande déjà ko vivre azaka dia na témoignage ya malamu déjà c'est pour cela que R déjà nzambe pas élevé nde toyo mona ke bato nyonso bakoma te vous aloka mama Laure ta banda za bende to beto kama so ndo yemba na medak abanda ko yemba na medak awa abanda ko sa ba sacrifice mais non lelo ba sacrifice no banda ko sala e fouti malgré tout mokilo e koma ke soki mutu lelo nzamba élevé comme ke asimbi kisi mais lo bataka par ba te ke élévation pe nzamba ezalaka. Mais non, il y a vraiment na sepelani vraiment makasi. Na banzembo nyonso ya Mama Laure Mbongo, nzembo nini oyo apporta ka na présence de l'Éternel. Nzembo oyo uti mosika na nzambo ya bomoi. Koyimba kogango eza ya pamba te o akangoli biso kati na masumu kino lelo yo atiki biso te o kino lelo yo abwaki biso te o alakaki biso ete ya kosala tomoni na miso kasi nalobi esili te nzembo wana momesalanga babiso to ya na ndo présente mpona za diplôme malgré tout nakatanaka me nayebisaka nzambe nano esili te er nazwi mpe na yo remercie nzambe nzembo nanga liboso nayembaka ezalaka nzembo nayebisa nzambe malgré tout nazwi diplôme me nano esili kaka te soki oza na likambo oyebisa Mama Laure oyebisa nini? Bon, likambo alobaka eza vraiment à continuer vraiment dans musala nende atambola toujours na robanga vraiment nzambi na marche vraiment toujours dans la crête à continuer nango ye moko pa lobi ke to mona miso maintenant na nécessité lokola à continuer kaka na musala nzambi malgré l'élévation nzambi maintenant nécessité makambo eza vraiment belé o nzambi susu a préparer ya makasi pona e vraiment. Merci beaucoup. Mbote papa. Kombo nani? Mamodile. Mamodile tela caméra oyebi na avenue na bino bobimisa célèbre moko ya monene na kombo nani? Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo oyebaki ye avant à la célèbre tout tango akomi célèbre. Nayebaki tanga za na bandi na musique te nayebaki azaki mwana mo malamu na quartier abundaka te asonaka te aza bien na bato. Donc to lo Laure Mbongo oyebaki ye depuis erna na bandi musique te. Mwana na ye kokola na ye biango. Comportement nini azalaki nango na ka? Azalaki bien avenue mo mbala tuke ko te ko Laure aswani o abundi o alobi na mutu mabebo te. Azalaki mwana mo penda bien penda. Si lelo na ndenge aye ko sa musique na ye na ndenza mbapambolie na ndenga komi alors bien kaka. Siko esalaka bino ndenge nini na avenue Masala na quartier Révolution na commune ya Kisenso bomo na célèbre moka munene abima na quartier na bino. Esala biso bien. Esala biso bien penda bien makasi kitoko. Po Kisenso mobimba ye kam tabima liboso pona musique ya nzembo kaka ye mutuza na ye donc tanga yaka en tout cas tika biso te to sala na ye mo eloko to zwaka. Soki ozana liloba kopesa ye na ebité aza kotala yo conseil message koloba nini? Azalaka bien na musala na ye do alemba biso te ndinga yaka mo maputa mo banvela pesa la bien donc zaba pambola akende ka liboso ndinga azokende. Na banzembo nyonso Mama Laure yemba nzembo nini oyo kotisa ko na présence nzambe? Zambe nanga azali na bamai atele makamo tasuka na nyonso oyo alobaka ezali ya sola zambe nanga azali na bamai. Merci beaucoup pour être mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga Mama Nzongo. Mama Nzongo za natif ya quartier oyo bo na quartier oyo bobimisa célèbre moko ya monene na kombo nini? Mama Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo tango ayebani déjà alors tongi toyeba comportement na nini na bino est-ce que tango ayaka apesa ka bato quartier mbote est-ce que azalaka na bino bien to eza kaka salela ka peki star?
te azalaka mikitisa apesaka biso mbote gentil soki azoleka kolekisa yo te fo apesa mbote esalaka bino ndenge nini na veni oyo ofandi bobimisa motu moko azosala honneur ya veni na bino esalaka biso esengo epesaka biso esengo po toza na motu oyo ayebani biso mpe epesaka biso esengo mpo mwana na biso azoyebana na mokili mobimba tokoki koloba ayebani na mokili mobimba mbula kote oyo kaka na ebandeli ayaki kolatisa biso nyonso na quartier awa tolataki bamaputa asepelisaki bamama alors mama tolingi toyeba soki oza na mwa message akoyebisa Laure Mbongo mwa conseil okoloba nini nga conseil nazopesa ye akontinue kaka ndenge azosalila achange te po misala na ye ezosepelisa biso ayaki awa alesi biso alatisi biso sikoyo tozosepela ke akontinue bongo na bamosusu mpe asalela yango mbala nsima mpe aya kosepelisa biso lisusu mpo ezali mboka ya kisensu ye mboka na ye abotama. Voilà, nous sommes presque à la fin ya émission baladaire na biso Source des Stars oyo tobongisaki mpona bino lelo choix na biso ezalaki mama Laure Mbongo tolakisi bino esika uta tolakisi bino bacamarade ne ya quartier basere na ye ya témoignage de esika oyo auta kosala pe action tolakisi bino avenir na ye en tout cas merci na fidélité bozali kopesa biso baabonné ya Congo Mokili en tout cas bosabonné massivement na kati ya Congo Mokili parce que souci na biso eza 2020 avant ici la tokokisa 200 000 abonnés donc toza déjà na ba 70 quelques abonnés toujours na 200 000 abonnés voilà. Très chers internautes, tu sais que Source des Stars, les émissions de Banosal, on biso na bino donc bino ba toyebi ba adresse ya ba star, bosala ka ndenge bosala ka. Tout ça na posa to que sur la Source des Stars a Koffi Olomide, mais jusque là toujours reconnaître adresse na biso. Est-ce que Koffi Olomide a vraiment kinois bola que biso adresse ya ba Koffi Olomide ceux qui osa na maîtrise nango. Le lezaki spécial Mama Laure Mbongo, to komi na suka, tikana remercier. Isaka Chama 001 en tout cas ozali important pour ngai ya Dadi Mombenga lever confort, Mama Perpetingandu, Mama Amanto Motona Nzambe, Mama Social, Vienanga Jingle Maimona, Isika Ozali, KBG Enfant Mystère, partenaire personnel, Oscar Maritou Oscar, Djogambo Kanabiso, Josmar Lenfo Savimpi, Yadadi Mombenga Lever Confort, Imak Makengo, Ndekonanga P David, Otozako Sane Musala, équipe Coston Bimba ya Congo Mokili Télévision, en tout cas, tous à la toujours wana, pour na kosala bino musala kitoko lelo ezala ki spécial Mama Laure Mbongo prochainement to kosala bino spécial vient ngai Zakari Baba Soto yoka ninga lobaka mwana soda est-ce que vraiment zalaka mwana soda tokutani mbala sima bye. Cette émission est sponsorisée par Papy le Roi, carte illimitée, Formilia Souka. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Ostelmac.